Bandeko, soki mida akangamaka na mobali wana, nzoka likambo monene eza na kati. Bandeko, tangu nayoki yango antuka esalinga nzoto malele. Bandeko, na imaginaki yango te. Donc mida ndenge akangamaka na mobali oyo babotani mwana, likambo monene ya monene. Bandeko, lokola nga na banda ko imagine yango te, nandimi pe te bino bo imagine yango. Babetelinga lisolo au moins pendant 3 heures de temps, na rappele soso to solo liango lisoso inere quelque. Bandeko, na émotion ndenge nazolobela bino boy. Mida likamba monene bandeko. Mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, biso moko tomitunaka te ke mida mabe azane pe mabe te ko. Bomonaka te, azane pe mabe te. Ata kuta azalaki mabe. Elobi Carmen Odia. Likemba moko te eboyaka lideso. Me koma na bakongole bele bayebi ye. Pona nini ata mida apona ata moko te. Pourquoi kangamaka na mobali wana? Pourquoi ti lelo achaka mutema na mobali wana? Likambo nini eza na kati? Bandeko, likambo monene. Mida shuna biso azalaka na niama. Mobali wana azana niama. Mwasa mobali wana azana niama. Bandeko, bakangama pona niama. Couple niama. Bandeko, ba explikango ngai en détail malembe. En tout cas, ezo salanga tisikoyo émotion. Tokende tozonga bandeko. Place wana to félicité ata muke mida no. Abanga ne kopesa banyama na bakongole. Aboyaka ne kokabula maladi. Place wana to meko félicité. Bozongo nango te. Basalo mwe 10 ans na mobali wana. Likolo niama nde yango wana bomonaka mida abimaka ne na batu te. Abimaka na bekolo kuna na kanisa balataka botine. Nayebi te, mais soki natali bien ndenga nazomona mida abatelaka bandeko ne bakongole, abatelaka bandeko ne bangole na bakongola Brazzaville. Bon, nayebi te soki abatelaka bakongola Brazzaville. Nayebi pe te soki nana alaki na niama moto liboso. Mais eloko balobi ye na mobali ne ya Congo Brazzaville baza bato ya niama. Bon, kozala na nyama eza mabe te.
eza malade neti maladi nyonso eza neti diabete neti n'importe quelle maladi ezwi yo kaka nde kombo nde moto ebangisaka biso ndenge mpe maladi yango ntango ebandaki ndenge ebomaki bato mais au juste eza kaka maladi neti maladi nyonso me likambo ekamwisi ngai mida oyo azalaka na barando mida oyo afingaka mida oyo ya monoko boye nzoka abatelaka communauté na ye bato ya Mangala abatelaka bakongola Brazzaville abatelaka bakongola Zaïre abatelaka bakongola Angola to bangolais donc abatelaka bato ebele naza sir na babikolo oyo abimaka kaka ntango mosusu talataka botine bien sûr na bato ya Mangala mpe akokolata botine mais soko alati botine première fois deuxième nakanisa bakoswana no mobala koloba o olekisi mpe eloko nini eske oza na maladi likambo nini ozobanga nga naza na maladi ekokobimisa trouble nayebi te nga mpe basi ya nyama babetelanga mpe ya masolo nyonso te bien sûr nayebi basi ya nyama na mibala nyama nayebi monde wana ndenge ezali me nde mida bandeko tofelicite ata mokeko bien sûr tokopopola ye po afinga tokokontinue kofinga maza mpe na eloko moko ya malamu no nayebi te soki bozomona yango kala mingi te kaka awa nalandaki na basheni na bino awa boza kofinga ndeko moko na Belgique aza na nyama mobali ne mpe na nyama ndeko mwasi wana azokabola nyama tala te mobali ne mpe amonaka mwasi ne azosala mobulu akipaka te bino mbwana kodiskite nango no botala sikoyo ndeko mwasi wana ndenge akabi nyama partout me sikoyo botala mida oyoyo afingaka asalaka makambo ebele me nzoka andimaka vanda ne bongo na nyama na ye nandimi mpe te ye moto apesa mobali wana nyama fo couple wana ezala te fo ezala mobali wana moto azwa nyama to mwasi wana ya ndako moto azala na nyama na comprendre sikoyo ntina nini mida asilikaki ntango aza kovanda mpa na bango bon bien sûr azwaki zemi na mobali ya grande sœur na ye to camarade na ye me ntango ayebaki akomi na nyama nakanisa yango asilikaki bandeko vraiment nazoloba na bino na bemotion mida oyo tozomona afingaka bato akokosala mutu mabe akokomema mutu pa ya nganga alingaka détruire Karine nzoka mpe aza na kote mosusu abatelaka bato tala likambo monene boye nyama botalaka karaktere mida azalaka nango soki nayebaki te soki nayokaki te kaza na nyama soki batunaki nga mida soki azwi nyama akokabola ngo nalingaka naloba bien sûr akokabola ngo alinga kosala revanche alinga kobanda nanu na quartier na bango asilisi na camarade na quartier na bango alingi mobali oyo akozala na bambi ye nyama akosuka na mobali te abambi bandeko ya mobali bakamarade ya mobali bakolege ya mobali na mosala
na patron mobali abambi voire même akokende ntina mais c'est le préfecture donc bisika kaka occasion komonana bango to akobamba bango nyama sans kutu pitié. Naninga nakanisa bongo mpo nayebi bato baza bongo bino mpe boyebi. Mida bandeko nasoloba na bino na bemotion mida bateli communauté yango ere moso natali bafoto na ye nalobi me koma ata kuta aza na defo maza mwasi na kati ya poto mpe poto oyo etonda bamapoiste ezala mibali ya kitoko ya bamapoiste bazali ezala mibali ya mbongo ya bamapoiste bazali sikoyo mida mpenza batiaki litoi te na bato mosusu nakamwaka nalobi me mida yango ata botana ndeko wana mobali ndenge aza wana meme na milie ya ndeko wana mobali bamonaka mida yango deja bamonaka kia bota ndeko wana na mwasi na ye bakokolandela ata moke na mitunaka bakestio ebele me bon nakipaka na nga te me lelo ntango bayebisingaki mida azalaka na niama mida awumeli na niama moto ayebisi ngai te napesa badetail mingi te bakokomprendre ye surtout mida ye moko akokomprendre ye lokola mida abombaka sikelango koleka moto abomba bamilio na banki akoluka ayeba ye mbalamu moindre détail akokomprendre ye bandeko te place wana nayebi te bino so bosala nini nga place wana na félicité moke mingi te moke bien sûr eza likama monene bandeko 10 ans asala na mobali wana bakongolais rien bakongolais ya Brazzaville rien bangolais rien kaka bikolo mpe bandeko na biso me kote kuna soki autilize botine mokolo mobali akotia pression mpona balongola botine mida akokata nde makolo azongi na ye pourvu ke sakomi deja satisfait no nayebi te wana mida ye moko fo aleka na émission abetela biso yangoko mida te nzoka mpe ozalaka na parti na yo ya malamu boye mida okopupama mama nayebi nga mpe na kopupola yo me na miniti oyo nazotala parti na malamu obatelaka communauté mida obatelaka ubi obanga batuto makofi soki moto ayebi ke okontaminaki bandeko ntango mosusu mida abatelaka na ye communauté te nakosi mpo ça fait pe 10 ans ou bien 12 ans ndeko moko ya congolais mpe kaka abomaki fille moko po apesaki ye maladi ya congolaise mpe kaka boye ntango mosusu mida esalaki esomo te elaki mpe kaka na France nakanisa ntango mosusu lisolo wana esalaki esomo nayebi te nakanisa bolanda ngono ndeko moko congolaise azalaki mpe jeune garçon ba 20 quelque mwana mwasi mpe ba 20 quelque
baleka ekutu 25 ate a contaminer maladie mbala moko achembeli ndeko mosa kufa tamusu lisolo wana lokole panzana yi partout yango mutu tiaki mida somwe c'est possible hein? Bon nayebi te ekoza pe bongo oui eteorizaki ye alobi te tika nakangama kaka na moto apesi ngai to nayebi ndenge epesamaki te me akangamaka na moto oyo ayebi aza na nyama ye mpe aza na nyama yango wana midako alobaka nde masolo ya mibali babétise apesaka nde importance na mobali yango te me ere moko akomokomisa ye ere moko azoloba zanga ya mibali ere moko azoloba za ndumba yango makambo alobaka mpo na vie sentimentale na ye etonda désordre omwana semeno alobi makambo mosusu semeno elandi akomi ndumba semeno elandi alinga nzoto mwa ete ye chaque jour semene ye kuna nazalaka na motu te semene mosusu mokolo na kobala semene mosusu soki moto azolinganga semene mosusu toza na pere naza na pere semene mosusu me nzoka azalaka tourmenté vexé akoma paranoïaque nyonso wana likola nyama yango mpe azaka na mobali na ye wana me basala intervalle à 10 ans mwana azokokisa 9 ans te sikoyo nanu baboti te mokili oyo eza vraiment somo na kamwe mida shu mida na ndimaki te mide webike kokamwa eza vraiment kokamwa mida likambo nini ko mida mida eza pasi mpe mawa elobaka ofax mais bon soki olinga kokontamine bima na bato ya communauté te mpona oza na nyama en tout cas selo nyonso kobatelaka communauté na koloba noka félicitation soki mpe obangaka basalo mabe na kolobaka félicitation nayebi mpenza eloko na koloba na kati wana te mida bandeko en tout cas na kati internet oyo toza na makambo ebele oyo nanu toyoki te ubie bino boza na makambo ebele oyo nanu boyebi te meme makambo nanga papa robo mokolo bokoyoka yango bokosusumuka bokoganga ta mosu koleka ya mida internet eza bongo toza mpenza na makambo ebele. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, il y a boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni afaya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni afaya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.